Personnalité. Voilà, merci Ebele. Nakina ko émission nous pas homme au ba côté na kacha sur terrain par l'homme des médias et ça ba tu vraiment tout qui copé c'est vraiment ba ngongwanya ba kanise biso pour nous filmer biso presque Congo mo bima ke na kacha ko var biso botondi mingi na population oignon sur Congo eux ke na kacha ko kanise la fati béton ba ke na kacha ko vraiment toza na bomoko puis somme 53 et na kacha na biso tonda mina bolingo ya koyamba fati béton pe Jantini Gombila vraiment na ke na ko mesito ba ki tete eloko et puis ko comme na kacha lelo na kacha mboka oyo ou bien toko ko benga avenue comme na makadam tu mais na bolingo ya fati béton na bolingo ya Jantini Gombila un tete ba ke na kacha ko kanise la biso ndete na kacha vraiment ko pesa vraiment botondi mingi vraiment pour un moment encore je vais quand même récapituler quand même d'une manière fantamogate parce que je suis un latiste que je suis nul ne méchant vraiment volontairement ni ne méchant volontairement tellement que je suis simple diplômé voilà j'ai vu vraiment c'est toute une mosaïque de l'église devant la rue de Lenguesa voilà ce petit Robert frappe encore vraiment une grande joie vraiment que nous remercions vraiment devant Fati Gombila et Jantini Gombila vraiment ce sont des deux personnes vraiment qui fait que le Congo soit vraiment en mouvement et le meilleur développement qui va encore se faire vraiment d'une manière rhétorique. Vraiment merci beaucoup vraiment à la population d'Ilebo et la population vraiment des Quinois et des Quinoises vraiment sont ravis de joie parce qu'ils sont vraiment contemporanément sur place dans le riz de Lenguesa. Vraiment celui qui était devant le micro, c'est petit Robert frappe encore l'homme critiqué par les imbéciles. Bon, lelo, toye biso ba mambo ya softa, toye apona koyamba chef de l'État et puis qu'on remercier Nzela Oyo Elengesa, uta 1960, Nzela Oyo ezala Elengesa. Mais moto moko ta kanisa ngo po koma lelo ndenge komi praticable boy. Mais na biso yango biso softa toye ko senga ye merci
na makasi oyo asali na volonté oyo alakisi biso population ya Bumbu, ya Makala, ya Selembao na ya Kalamu. Toyekoyebisa président merci na lolenge akanisi biso mpona nzela oyo. Esengo nange ezali na ye koyebisa président État Softa eza kaka elengesa te, Congo eza munene. Donc lokola akanisi biso 4 communes oyo voici déjà pembe na biso akanisa mpe bandeko mosusu mpo Congo eza na makambo ebele mpe ya kosala. Lelo papa koya toye koyamba ye mpo toyebisa ye problème ya bacommune nyonso toza nango pembeni. Merci. Présence na biso pour soutenir l'action de chef de l'État Zali Kosala. Et puis, tout capé pour faire voir la population était église. Sala et église, ils allaient pour na bondela, pour na batunyonso, pour na milimu nyonso, ils allaient ba konzamboka sans discrimination. Alors, apport église, ils allaient pour conscientiser le peuple. Pourvu que le peuple va na kat na kimia, va na bumoko, va na lisanga, et que va couper sa kimia, bisika nyonso, église kozala, bitumbe kozala te, désordre kozala te, rébellion kozala te, parce que l'église zali wana pour na kosangisa. Voilà. Oui, en particulier, l'église, vous allez au Sengana, chef de l'État, na ba initiative nyon sa zali ko zwa surtout oy pona ko bongisa balabala na biso elengesa a continuer na yango ti ekende ko déboucher na rond-point Ngaba a kanisa pe direction Gambela parce que makadam oy ba chino ba salaka ba sosango juste na la police ceux qui a kozana likanis a kanisa biso pe ba tout vandi na Gambela parce nous sommes une grande église, c'est l'église mondiale. Alors makadam wana ekende ko déboucher pe na nzela ipen et que vous allez senga monene. En dépit de ça, ba initiative pe azi oyo ya création, il y a union non, il y a ba consultation pour la création, il y a union sacrée de la nation. Tout soutenir yango makasi penza pe to pesi longonya parce que ezali batante la population peut rencontrer volonté de population parce que mon avis que ba allié naye bazali ko rendre tâche difficile moyen ako progresser na vision azali na yango pona mboka ezalité et single qui à tout prix azwali kaniswana pe abenga ba couche nyonso population pourvu que motunyon sa participer pour le baiser aux alatés que non ngai ba benga ngai te ngai nazala kité tout ça bonaboye après tout ba ya ko rejeter tout que jeter responsabilité likolo ya nani maintenant le chef de l'État a bien si batunyon so pourvu que motunyon sa na likanisi na ye poto sangisa to bandeni ko tonga mboka. Voilà contribution nabiso église de Jésus. Merci. Bonjour papa journaliste. Lelo ezali esengo munene pona bana funa. C'est depuis 1960, disons depuis 1885 époque ya Léopold II. Elengesa ezalaki macadamisé te, ezalaki nzela o bato baza kotambula kaka na ba Land Rover. Aujourd'hui, une fois Fachi au pouvoir, Fachi Béton, Fachi Volcan au pouvoir, akanisi libana funa bana makala pour la kobongisa nzela oyo elengesa bangona elongona son excellence le premier citoyen de la ville de Kinshasa Gentini Ngobila toye komona lelo ke elengesa ezali babongisi yango bati makadam yango toye ko kolakisa attachement na biso envers le chef de l'État Fachi Béton Volcan.
Et je crois bien qu'il y a tout un programme. Oezali na maboko ya gouverneur de la ville. Il y a tout un programme. Oezali programme et salamaki c'est déjà une année que ba lancaki programme oya Elengesa. Le long des présidents de la République a visité Yango. À part Elengesa, il y a aussi d'autres avenues au Bakosala. Hein? Disons, c'est toute la vie de Kinshasa. Il y a Banzela, Isaïe Belé au Bakosala. Mais aujourd'hui, nous sommes ici à Elengesa. Que la population quinoise et congolaise et quinoise en particulier et surtout celle de la Funa Bazali Simanae pour soutenir ces actions et ces actions et merci beaucoup to féliciter pour l'initiative pour la consultation présidentielle qu'on consulte toutes les couches de la République congolaise pour makanisi moko na moko pour alobaki akozongela biso la biso pour apesa biso une réponse au congolais nyonso akosepela et to sepeli mingi pour toza komona que divorce wana ezali il avait coalition entre biso na bato FCC mais parmi ces gens il y avait des gens qui avaient la bonne volonté ya ko soutenir les actions du chef de l'État et accompagner le chef de l'État mais il y a aussi un camp de ces gens là qui ont un mauvais cœur il y a ko bloqué pour des bananes liboso pour le président de la République a réalisé le projet de société parce que en 2023 ça sera le président seul devant la population congolaise pour couper sa bilan et que la coalition FCC cachée il sera seul devant la population congolaise pour couper sa bilan mandat écoulé pour réélire en 2023 et vraiment nous sommes satisfaits la population congolaise et celle de la Funa Bazali satisfaite pour la réalisation au président de la République Azagosala. Nous sommes tous derrière le président de la République, nous sommes tous derrière le président Fatou Béton volcan. Le volcan ils allaient causer qui s'abat monyo samabe. Le volcan qui s'abat monyo samabe, il a déboulonné le système. Batnyo samabe wana metosepeli pour lobi toyoka ayamaki bitakwira. Bitakwira il a dit FCC, ayambaki ye. Alobike il est le président de la République. Oh, abali papa nde tokobenga, abali maman nde tokobenga papa. Merci. Les gens du FCC ne sont pas nos ennemis. Nous sommes tous les Congolais. Mettez-nous ensemble pour construire ce pays. Les hommes passent, les institutions restent. Kabila est passé, Mobutu est passé, Mouzé est passé. Lumumba est passé. Aujourd'hui, c'est Félix qui est là. Il va respecter la Constitution et faire ses 2 mandats. Après les 2 mandats, il va laisser la place à une autre personne. Et là, c'est ça. Il va montrer au peuple congolais qu'il est démocrate. La population de Makala essaie de Bumbu, na biso bana ngiringiri, tozali kopesa message eloko basali biso ezali mo eloko moko bapesi biso eza héritage moko malamu to batela yango malamu to eba ko batela nzela oyo batera senyo so bazali to bakabiloko na terre c'était bo ezali eloko fachi atikili biso kala tozako le kana nzela kana ba Land Rover aujourd'hui aux taxis anti na suka kuna okomi vraiment merci beaucoup le président de la République merci beaucoup les numéro 1 de la ville de Kinshasa Gentini Ngobila et je demande à toute la population congolaise tous unis, soyons unis. Si nous sommes unis, on va avancer. Mais si on est divisé, Congo est Sima. Tous unis pour soutenir les actions des chefs de l'État. Les hommes passent, les institutions restent. Fatih fera ses 2 mandats à côté de si ça sera, Fayoulou, si ça sera, mais ça sera une bonne chose. Mais le Congo va continuer et tous qu'on va dire sa démocratie dans Mboka Nabiso RDC. Vraiment, nous remercions la population congolaise pour Namoniawa. Nabatuya, MLC, et les autres, tous les partis politiques qui sont présents ici et la population quinoise est présente ici, nous sommes tous derrière le président pour appuyer ses actions. Vive Fatou Béton, vive Fatou Volcan, je vous remercie. Merci Mingi, papa journaliste. Je crois que Nalobango Malanambala, Bakinoa Baza Bayanga, je crois que Moussala Rosala, Eza Kakaya. Totongi Banzela, c'est vrai, mais nous continuer à sensibiliser Bango. Honorable Alobaki, a lancé qui va crier, alerte que Mboka côté Oyo, Ezaki enclavé Makala notamment, et gouverneur P, Athéna qui compte, il y a des demandes de Kinois à Saline Nzela Oyo. Nzela Ezaki Motuya Makasi Mbongo Bimi Ebele, Kinois Azwango Netinda Kunae. Batu ya nzinga koto pe kinwa nyonso azongo le Rwanda kuna ye o il faut azwa soin nango
nalobaki quinoa a muta lolendo. Lolendo ya quinoa il faut eyeba. Ezate balobaka mibali baza swag, basi baza propre, mais propriété wana il faut emonana bisika to vandi. Ba ouvrage oyo donc bisala oyo ezo salema, il faudrait que ba éviter notamment bibwaka bwaka na nzela. Tomoni kala mingi te awa batu misusu kutu à peine bazo sala nzela ba nettoyer lobi lisusu na mikoleleki. Mais to kutani na batu kaka ndenge tozoya bo bazo continuer ko bwaka pe to interpeller bango. Je crois que musala pédagogique wana to rolembate coordination bo peto eza à pied d'œuvre bazo sala musala wana mais pona esimba il faut qu'il doit comprendre pe à s'approprier vision oyo. Le gouverneur a vu la lobby, il faut que kin et koma propre rayonnant et pe sa posa ya roya awa. Année prochaine président Yambo Kazozwa présidence de l'Union africaine. Il faut se rendre compte qu'il y aura une fois les 55. Donc, il y a les sous dans 55 ans. Tu as eu chance de vivre en haut, de vivre en haut bien, de vivre en haut bien. Ceux qui ont décidé de faire en bien. Donc, il faudrait que Kinoignon soit comprendre que l'année prochaine, en février, la société est au capot cette là, pour redévelopper l'économie. Et redévelopper notamment culture nabiso. Puis en 2022, Kin est organisé jeu de la francophonie. Donc l'événement minen les 2 prochaines années où Ezoya, que il faut comprendre rôle il y a moutnion il faut jouer et que chacun nabiso kaka ba kondité moro nabiso ba gouvernement honorable pékarate mais moro nabiso a zoa responsabilité na moutnion soit jouer partition na. Je vous remercie. Papa. Ozali numéro 1 il y a Mampinga ou azako tia sécurité na kati ngumba Kinshasa lo Kinshasa bopeto yé ba lobby jusque là sécurité ezako simba te meto comme on a musala ko sala tongo midi pour quand même ba kuluna ba kino ba zuli ba kwa kolanda lelo na micro na biso nini ba ki va tenir par rapport à insécurité ou ezana kati insécurité nini yo combien ndenge sur insécurité zali tika makamwana insécurité zate yo combien ndenge sur insécurité zali population on tambola yo combien ndenge ni on a garde. Alors, c'est quoi l'insécurité ou l'insécurité? C'est comme moi, tout le temps, tout le monde conduit, tout le monde c'est comme une distraction.
Moi, par rapport à Moussa Salama, gouverneur à Ville Kinshasa a invité précisément, personnellement, président de la République Félix Antoine Tshisekedi aya pour visiter Nzela ya Elenge sa ona no salamate. Il a pas dit le koloba pour na président de la République et gouverneur à Ville. Merci beaucoup.